seul homme trop c'est tout nanda on n'est pas agir. Le n'habite sur agir à l'igni nangai. Je suis pas laisse là-bas. Il y a Serge. Est-ce un peu de moi seul homme peut-être non le bana Nathan s'il vous plaît vous m'ayez nangai excusez-moi. Écoute, Zana nous apaiser. Hein? Peut-être pour naïbiyo eloko e préoccupa quand na mutu bilamba. Papa, banda to ya poto quand bilamba ngo esilate, banda tozona na Kishasa. Nyonso c'est là. La preuve en est que l'opé to comme resoma bilamba ya Kishasa. Hein? Mais moi je trouve ça mal ceux qui yoko le grand frère. Je sais pas. Continuez. Mazoka. Serge, problème que tu as pas ma bilamba te zoloba. Ngama décision na ngeza ngana olonga kuna na ya vana nga. Kolongo epa ya koya kovanda eza mabete ozaleki mais raison nini oyo longoli kuna motif ezani Serge donc na âge na nga vraiment ni na zabo ngala ko balate ngala ko zo motion ngate que notre vivre né alors pourquoi y agir à comprendre ngate na solo na ye tant que y lek na ya na que no y agir na meki ya luka muto na mona que no motema na ngana ozala laisse a rolinga nga to sala foi na bispe to ozala bien to bota bana eza tendresse. Andaso kasi nani tendresse wa yani ya nanda kus yo mikanisa ke oza mwana muke hein vite tout cet âge aux wana ozo vendre pas grand frère croyant que la raison oyo zo pesa ya makasi ya ubibela nda kona so eza nini tu viens ici pour me raconter des sottises hein et puis tu ouvres même la voie il y a yazo intercalé nga pour obimsa bêtise à monene marque wa. Hein? Hey, la ferme, je vois peut-être la raison yango vieux gère toute façon une habito sur la makambu oya potando lingata parce qu'il savait que en toi il y a rien de bon hein tendresse o yozo linga obala o azali mwana ya Viviane o azali mwasi ya yaya na yo mais mwana dit c'est comme si ozolo ke obala mwana donc namoni à la longue peut comme ça déraisonner obi obala mwana ngai. S'il vous plaît, Serge. Alors, il suffit de comprendre quelque part, il y a tendresse là. À ce moment-là, il y a un peu de choses. Et c'est pour mais que comprendre, c'est bien bon maman ton nignon. Maman qu'on a expliqué à limite, tu peux se boy vous mais bon c'est là au point de formation. Bon moi, qui sonne. Hein? À ça moi on en est parlé. À comment automatiquement moi on en a hein? Ah mais dis, c'est quoi ça enfin? Hein? Nini kuna ko maman. Comment ni pour gagner? Tu te permets maintenant, il y a encore dans la chambre là. Mais pourquoi tu sais ma caméra aux résolé? Hein? Zona na boye, on sait ma caméra résolé quoi? Non, tu te permets de faire ma Zoba pas pamba. Hein? Ouais. C'est c'est mais attention. Tout ça la passe. Pas dernier. C'est quoi ça? Keba wana keba. Ni maman. Wana boye ko to kanga ni boye nini? C'est même l'hôpital là. C'est non yo. Ça wana ne bouge pas. C'est là. Você mena mpanzi te azoka pasi na mpanzi yo so simena mpanzi so tala soni ozoluka mtula nga ba problème oye nango non zaka ba problème oye nango non si c'est monté et maintenant tu veux t'apprendre à ma femme attention Soni attention je te dis attention hey kosima moi c'est la télé biso hein je n'ai plus confiance en toi dis non la confiance en toi ça c'est mon fils hein moi je ne fais pas de bêtises. Non, tout le monde. Pas si oui, banda qui banda kala teka pour la micro. C'est quoi? Oh, hein? Dis. On joue le question. Ma belle jamais nakoki pe ko zete pero nde na lingaka o nakokosa bolingo na nga na yo te nakotrahir yango jamais parce que je t'aime. Si la lune n'éclairait pas et que les étoiles ne brilleraient pas aussi, chérie, nous avons utilisé Mishno comme lumière et monde.
Tu sais, bébé, tu m'aimes. Merci pour tout, chérie. Naza reconnaissant, bébé. Aux Salangai, peut-être les autres qui ont un motema. L'habité sont aux Arabes, peut-être, je sais pas, reconnaissant ou comment. Allez, Pierrot? Cassit, tu sais, mon il fallait les plus. Tu vois, que na kuna qui colle. Non, Pierrot, moi, je ne vais pas y Oh, non, na yoki, ah chérie bébé, est-ce que ça n'a sens trouver na yo, na yo kaouti na yo qui ne me l'oublie chérie, l'oublie que toi qui est 12 heures maintenant au lingo moi à table 15 heures. Eh Pierrot, ne fais pas ça s'il te plaît. Qu'à 12 heures. Oh Pierrot, tu es où? Nabi bon côté, où qui m'a comme d'habitude. Nini, tu as un problème? Non chérie, excuse-moi. Tu sais, Marie est un peu pensif. Tu sais, Lélo, hein, c'est le jour où il y a un accident. Papa, la maman, je raisonnais trop. Excuse-moi, bébé, s'il te plaît. Est-ce que tu crois? Non, tu sais, excuse-moi, bébé. Est-ce que tu m'as compris? Oui, je t'ai compris. Mais non, c'est ça. Pardon. Pierrot, nous résumer ma parents si wa plus. Si vous considérez que pour nga nazana déjà là représenter maman na yo. Ouais. Il était pas bouillir les vos yeux. C'est non. Hein? C'est Demanda le babouille, hein. Papa est qui n'a pas sonné. Par contre, le niveau moi, au côté de la chambre. Non, bima. Tu au côté de la chambre, au côté de la bête n'a lali. Hein? Agumu lingangai, ngako sala ngote Pierrot. Parce que Ali boma ou quoi? Et comment ça le quoi sur ménage non qu'on vend dans un côté Pierrot. Si vous n'avez hein. Na centrale sur na zana yo Pierrot. Chérie, non, et ça mais papa li na yo. Papa lek nanga ko papa lek na ton sonné bébé. Oh mwindona. Oh mwindona. Mutu ne péta ou comment? Il y a un sens d'abord. Et nga ko quitter les je sais pas na ko quitter les pépi na sali mabe yo muto ko kanga parce que na c'est un sens ta yo nga kunde ndende mu no mabe no mu no be ye kasi ana mwindo oh mwindo baba yiso gotila ye wana kasi moni ye Seigneur Gauthier papier petit hein papier petit il y a de Londres mais tu sais comme le niveau que y a loba alinga yo chérie wana rosa criminel excusez-nga parce que pour l'amour na yo rosa criminel na mo bena mutu na na raison mo bele kutu au non de silité avant de raconter une bêtise moi comme na poussa na yana ata na sa na panda taïsi non chérie on peut pas conseil nyoso hein Dieu donné bâti dit les silencieux à loba ki maman. La vie est étape na étape, chérie. Je refuse pas de rouiller, de vendre bien. Je sais pas te déplacer, nos belles idées, mais le problème est que toi qui es non de tous aboués, maman. Ça va? Avec le temps, c'est bon, on n'a pas la stabilité, puis qu'autant encore, chérie. Ça va? Et puis, non, bête à cette chérie. Comme mes katam, comme mon côté, ou essayer, ou bimana, papa les qui n'a eu. Parce que c'est d'abord l'abomination. Et ça, les sous peut-être la Bible, mais comment on limbiso pété. Et puis de deux, pour l'accès qui aime sous peine n'a pas pu péter, on quitte les peines à bêtiller, et c'est ça. Bien, je sais pas si on a salé ma bête. Pour la ligne, on a beau être on a bien. Bon, pour la bête, t'es un peu bête, pour bon, pour la moi dignité, on a aussi un débat qui n'a pas bêtiller. C'est ça, chérie. C'est juste ça, là. Non, non, de l'amour, non, Pierrot. Oh, donc c'est comme si tu es mon ange gardienne. Ah, mais oui. Chérie. Viens, ça c'est rien, t'as m'inquiété. Non, nga naza vraiment d'accord na makambo yango te parce que na kitelaki na bureau na ye na moni ye na essayer un peu ya ko expliquer mais makambo azolobela nga par rapport ya ba affaire privée o nga na toza nango o ya yebi azo respecter ba engagement te hein. Bon, ça c'est pas un problème. Écoutez, yoka boy, yoka ngai nanu, yoka ngai.
wana eza ngande na yebisi ya JR to soli na entre ngai na ye na expliquer ye ce que moi je sais à propos makambo wana bon tellement yende zaki auteur compositeur ya makambo ango c'est lui le promoteur yende bongaki a rassurer makambo a assurer nyonso hein si ko ngana komi ko assurer na makambo ango bon je ne vais pas vraiment te faire entrer na ba détails wana parce que ça la bien té hein. Non, on a un garage, parce que Jeep est compliqué, et ça la moins d'hésitation, tout et tout, vanine. Mais bien on tout couleur vous bien. Bah tu peux apprendre ngaya wa kamingi te que bibish kinzondi aboti mapasa. Eza ya solo. En tout cas donc nazwaki idée na lingai nazwa kaka vol ya rapide na komona banana na pesa bango bénédiction mais tellement makambo ya JR ezo bebisa mutu na ngai yango moni na comité mais c'est pas un problème na kotinda ta quelque chose et pas Berlin motango jogo comme ça a quitté pas maman bibish kinzonzi a pesa yi mais félicitations d'ailleurs parce que ça arrive pas à tout le monde qu'au bimisa va être mis balé na mukili, c'est pas facile. Bon, ngana monito sala boya, lokwa nazana nazo zela peut mettre en koma atala makambo mutuka, nous pouvons faire ceci. Hein? Pona ba document wana na yebite so bozaki déjà à contact na Bernard Malundama. Parce que il est précisément à Paris, nana yete. Absenga ko sala tout monde qui chasse mais la linga qui yoko yo mona est déjà parti à Paris aux yuba document wana holandais makam suskuna ponga penande nazana ki chasse wa poto susu lelote na pe misana makam suna mital. Allo binini? Non, c'est pas un problème. Écoute, na compté qu'on rappelle, hein? Na compté qu'on rappelle parce que na évité. Ils ont des questions, ils ont ça d'hésitation. Mais n'en expliquer qui fait Guillaume Van Gazo et Sanga peut-être cause la question il y a commande tout et tout et tout. Mais si on aime de la Babylone quand on est en Allemagne, tieyaka et qu'on soit en bataille, belé makasi, hein? Mais ce qui fait gérer à Bengio Yebisa et Serge. Naza d'accord à Tamukete, na makambu oh ya yebi anga nae. A respecter makambu pour makambu se marcher très bien. Au nom de ceci, na ceci milimo nyoso, we kangama, na libota na ngai, nkolo Yesu Masia, yo fandi na loboko nona banzelu. Papa, yo tiki nkembo, oyeko ondimi, oyawa na mokilo ya biso ya masumu, po kango la ngai longo libota la ngai. Leki na ngai papa, Viviane, kanisela ye, pesa ye mabota, nkolo kobando pesa ye mwana moko, Yesu, kaka wana te, ngana lingi, amitipriye, elongo mobali na ye, chape, chakimia, anabo kilono alingaka yete, wa chake bakali, nzambe yu yali kapabe ya kukata bakali nyoso wana, yo mona kanase amai, yo mona kalikolo. Sukanapo manga, bolingo sukanapo manga, lokali longa yu manga, noje manga, lokali longa manga, kisa. Viviane, ça c'est pas possible. Tout le temps de problèmes, Viviane! Mais Viviane, je t'appelle, non?
otindi yango sasa yo tete yo bilongo oyo obetanga monene okonye sikoyo akokotula especial tona yona oyo nasipe nango te mama moko aleki azoloba mwana mama mwana oto omoni biso atumboli nampona to azimoko te tozala simoko nabolinga trop match po oyo vanya na chambre tikino te veza koleli no toki nofunga mama porte no na bi entretien boso oyo okutaka kasi oyi taba tendance mosusu bosoka na kutima pamba nde esani bozali wa liboso nga na moni epana kasi sikoyo omoni nini omoni naosona wana nena ndako nazala nani basali blague nono osala ekoma otonda obeta mpe makofi bapande biso seleke na ndenge n'importe quoi oyebi ke ngani siku nango moseso bashe tonsoni oyebi ngani yango moseso bashe omobashe nosalelanga lelo suka en tout cas lelo tya suka so otye suka te tokomanga na intimide ota moso okanisi olobaki na intimide bosonga mpe na intimide ya serge ndenge azala mwasi nasali fausse couche comprendre matanga eya na palais toki biso baye tobeta 2 jours kuna naoswana yo wafemme na ngai naoswana yo ata normal oyebike yo mpe ala si baloki yo franchement si baloki yo oza tendre tindika mpena ndenge ya tendresse ozotindika lokola moto alongola mimba montere mitoko lokola na tendresse basala kitandre wapa na yo avance na matanga nakoboye te obeta batrili na pemba na ngai abetisa noir mbala yo pembe nga noir yo tonsoni onzie mpe motuna ya mosala nango bien te oyo nona basango matanga oexplike nga nango bien te alo okomemaka bababétise buso nazwa ya matanga nalatisa na motu tandise nga naosomaka mabolingo na nga matanga nga moto apeti na botima na boyi mwana yo vraimen olingi na nga nini nga tendresse nde naza mama oza pete ne aza pete C'est quoi? omoni ngai utakufi mpona ok siko na bia yebisanga na baprojet ya feza nde oloba nini mpona ngai yo opesaka ide bamoyen ngai tosala nini ya liboso nazoloba mama chéri eza yango te wana odistre ngai oyebike ngai na ofashone yo oyebi nakuti na bato minene neti bajojo ngonda imene omoni jojo bayembaki mpe mamisi imene ngasotia siko viviane mama mwana tala naotuna orépondre nga non te nazala sérieux tu sais na contrat na organisation na vie na nga et puis baconseil oyo nga nazozwa chaque fois ezala même libanda ya mboka lobati baprojet nini nazongi siko sérieux baprojet na nga piro eza d'abord ya liboso nalingaka natia stabilité na vie na nga chéri et puis ntango bastabilité eza par rapport ya baconseil oyo nga nayoka lelo nga nazanga baparent naza na famille te mais oyo yanga bandeko non je dis pas donc oyo yanga bandeko eza ndeti bakomakaka kokonsole nga ata na mosika nazwa rappel ya miss Alex Zirik yaza na Suisse abenga nga moko mais non Piro tu dois t'organiser nakokotindela mbongo lelo mais fona lakisa yo mosala nde osala pour bénéficier nango chéri ayaka na ye c'est un blanc ayaka na ye amundeli camarade ya confrère nanga ntango bazalaka na envie bon c'est pas moi problème nanga na mibale naza na besoin nazala na eloko mo ekotilaka nga mbongo chéri te oloba mabe nga na nde ozela kanti ko olobake nabala yo to napesa yo mbongo oyo ya kobala ngai mais olobi yango te seke oyo napesanga nao tozala te libala c'est bon Viviane mais obangani baoseka olingi mama mobimba yaya mpona basi omoni kozoba te obanda mabe tise ti olobi mabe chéri tela loba nini non to mosusu bandingo wana eza ondire kenga nayoka bato soni tozala na yo mais oui okokwa mpe soni ti mais soni onimamo l'amour n'a pas d'âge chéri bato mosusu bakanisaka soki alingi jeune garçon mama mobimba alingi jeune garçon seka asali mabe non ila mosusu bisika azalaki na ndako na ye azali komona malonga qui encore chéri nous sommes ensemble tozana jusqu'au moment yangonga oza badela te okati nde wana nani mobali na ngati mobange wana afandi nga na ndako kuna mwindu boye ngamna na éclairage boye
publicité, on sait les publicités, on va toujours finir mon bangé, mais on sait les publicités, mon bangé. Il faut avoir ah, eh, yo, c'est ça. Ah bon, on y est. Ah, j'ai non. Ah, j'ai. Oh, non, allô. Ah, tu me passes ça, chérie. Soyambi. Chérie, saute quand il tourne pas. N'habite moi le rozo luka. Yo mon nana pour ça na moto. T'es nana pour ça na moto parce que rozo luka nanko. Non. Tu vas me belle devant les gauche. Pardon. Ah, Piro. Mais comment ça faut comprendre? Là na mimi na maté awa. Flat kitoko ko eza banda. Pour tout ça baji. To pona peso passe. Hein? Maman tika babona ba chaussure na milieu tout. Ulongoni na même. Comme la gila, on se quoi. Un mot peut au seki, un mot au siliki. Bolingo za rabongo. Vous rappelez ce son ya? Oh Molinga, Molinga, Imene, Viviane. Yo, exemple, Viviane n'a négocié ça. Abielte. Chérie Nabosani. Abiele, bébé, moi la ma bébé, Ozokinga, Netika Katusha. Ah, pardon. Et maman n'a pas wapi. Papa, qui n'est pas en musique, qui n'est pas en musique. Moi, je viens à la maison, je ne trouve personne. À côté, on va parler les tina leki. Non, quand faut, ngana zaki pas yesek. Azan a problème attends qui moi sinaye à sala qui faut se coucher alors. Moi, si Serge. Toi, tu crois que nga naza moi na liboso na famille na bino. Donc les cambo quoi na famille yonde mta liboso royeba. Non, peut-être quand faut que ça alliance na retard na avancé. Je suis déjà informé. Et toi, je commence un peu à soupçonner quelque chose, yo. Dis, il se passe quelque chose entre vous deux là. C'est pas que nous n'avons pas aux indications bien. Et dis, Nazana non, donc je suis troublé tel que je suis ici. Et ta maman là, maintenant là, Nazana a besoin d'aller. Maintenant là, et vous êtes là, dis, yo, Longwana. Serge Nanine, moi je connais très bien l'histoire. Bon, on a dit que nous avons fait combien? Si on a un salon, on a toujours un mouvement du corps. Me dis, toi tu crois puisque tu deviens costaud et tout. Toi tu me dis ça. Me dis, je vais te foutre dehors. Tu vas plus rester chez moi ici. Excuse-moi grand frère. Tout ça c'est toi tendresse. Et il continue encore. Regarde-moi. Dis, toi dis-moi. Écoute, je suis qui pour toi? Mon papa. D'accord. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe entre toi et papa Lekina? Il se passe quelque chose entre vous deux là? Non papa, il n'y a rien. Tu es sûr qu'il n'y a rien? Il n'y a rien papa. Tendresse, écoute ma fille. Donc tu vois, je n'ai que toi comme enfant dans cette maison. Bah projet naza nango pona yo. Oyo nga nazo bomba pona yo po ozu okoma na sommet moko boye. Tu ne le sais pas encore. Et comme moi je promets, projet est un projet à solo. Kolanda Onyanga la katote. Je l'ai envoyé. Il devait aller en Angola. Quand on était en Europe, moi et mon petit Serge là, il est mon en tout cas, à Angola. Comme ça, à partir d'Angola, à côté Portugal, Portugal a rejoindre Bissau. Alia Mbongo wana. Nani a pas que Moutou Makasi, maman. Puisque depuis longtemps, on est en Angola. Place à ma cousine, na Bissau Bazakuna, Mami Manzete. Nene Manzete, na Silva. Mais reste tranquille. Moi, je vais te préparer. Tu as compris? Tu es ma fille unique. Et tu seras unique aussi dans mon kilo. Merci papa. Ma belle maman, au moins il ne faut pas exagérer. Hein? Oh,
komilembisa boye komibukaka lokwa ezalaki mpe na débit c'était que le débit komilembisa ndenge wana pra courage sambela nzambe akopesa yo mosusu oyebi naseki nano nzambe ekoma déjà 7 mois eza débit azembi te esala mpe pasi ekwa kofandisa yango mpe bamwana mosu etikala mwana bimi eza na likambo te soki eza 9 mois naza dépassé na bacalcule mpo budget eza mwa makasi azo raisonné moni lokwa ya jr esi apesi wa ye fond nga mpe naza déjà na oyo yanga alors moto abainstrument nde na comité naoti obenge sikoyo wana question mponi bolingaka kodécourage makambo malamu yo oza mwasa yeye ole compatir na baide yo olingi so ochange nazomona lokola bebe elongi emonanaki te bakozwa te ndambo dessin elongi nanga badesine basangisi na boti oyo tozwi ya mama oza na célébrer papa eloko eza na formation te yoke na kotia katafale ozwa mpe obengi bato oti bakatafale wana oti foto ya mwana mpo bato baya kolelaka ebemi ozolangwa mbongo tolekoni yo nano osalisa matanga te nano okufela te soki mbongo ezosala opasi papa va à morgue tu achètes même un mort oleli ye bato bayi na matanga bato balela baloba te yo nakoposa kokunda bibembe te elokoni papa n'osez pas de le faire vanda nde okosolaka mwasi na yo oluka composition encore cherche encore une autre oza mobali kotikala mobali mais sala mosalaki mobali voye kena oluki mwana mosusu maman c'est que vous ne comprenez pas oyo ozo comporter nabengaki déjà délégation à poto nasoli na ve Guillaume Vangi nayebi bon ve Guillaume Vangi omoni ndenge oza na délégation nyonso ya poto bakozala résider pa na ye mais moi je vais envoyer de l'argent ici na western tikuna na mboka azali na Allemagne basala matanga kuna quand ngai nabengisi souverain déjà binadam nazalaki na contact na ye nabengisi Lacoste mpona eloko asika azobete ezobouge bato mingi donc wana bozala décité mais Fleur yo lobaki bangombe bakosa Serge oh ministre pas mais bino bozo comprendre ngata mais tu dis que toi ça l'estar moi sinon ngazo lela oko penser ta ma mission wana te vraiment makila ebotami eloko nyonso to basala ka symbole bon ngasi ko na osala symbole te nazo sala ndeni ba organiser ka matanga mobilo boyebi te na kishasa matanga comme fête wakati biso ba tito uta potona to zaka na basona ngote yo eza likambo c'est le problème de la tête je veux dire la tête et tout et ça tourne autour d'elle-même boniko boye kaka foto yango ekomisi yo malili wana ekoteli yo na moto epete ndenge wana omoye bato mosusu bamoni ndenge oza kose comporte boye bakomonaka loko bandine liboma chance ka loko ozobisalela yango apa na bino moko o flo toyoki tina kolela te eloko akolelelaka boye nga nazokamwa yo mama donc nga nakovanda awa nabondelaka yo kaka mama esoyebisi batata mwasi basoma bauniforme bon ou bien basoma bauniforme te baponaka mai elamba nga moko nga nasali peti na yo moto ozwaka tata na bino nasali peti yo kojonga lisusu poto te okojonga lisusu te maa moto navanda awa ngai nabanda kosurveye yo mpo moto ya mwana ngai ezasuma motema mama nazoyeba te zilele mpe azalaki nayebi te zolo ya mokolo ndenge bwana makambo ezosalema na fami eza mpe mwana te oyo oboti akufi osalaki nde fausse couche bakushe yango eza nde makila wana efandaki ye na ndenge ebimi bongo yango babengaka fausse couche mwana one te te mwana nde mosusu te mama suka kolela te koloba bongo teke eza makila pamba mwana mobimba ye wala 7 mois bapaso nyonso nga na moni vraiment nanu kuta komi licombe te 7 mois aza nano makila ya pamba ya kokolela lela Serge tala zwa courage tia njungu na moto lamba biloso bakutulia nga na kovandaka watena yo kaka kolela epi matanga te Comment? Quels sont mon sens? Bah, chaîne à hauteur. Bokati, bosongisi, bolongola. Là, hôtel à 10 minutes, 5 minutes, balongoli. Regardez les quotas. T'as la bien du souci. Oh!
Moko, Talambo, bébé, mon cœur, bébé goût, mon cœur, bébé, ça va? Nous le Borel. Borel. Bébé Borel, Dendo. Simaya Dendo. Il y a un comment Borel. Eh, préféré dans la on est là. Sur l'ambité. Quoi? Borel na Borel. Ça va bébé? Oui, t'as un bon cœur. Dans l'hôpital. Non, faut dire mon million avec toi, chérie. Quand c'est une victoire, on va transport. Bonsoir, mon nom, ma belle. Faut dire le bien mon million, si on se compte dans la taxi, mon lobby va bête, mon lobby va bête. Et au banque, sinon. Yo, on ne prend pas non, faut dire Benino. C'est quand la chanteur, mon musicien. C'est quand on compte mon nom, musicien. Attends, bébé, excuse-moi. Mamba tiens malonga te ba tsaki pays Congo balongoli Congo ba etsa mboka mususu ko na tala na ba laka ba mboka mususu ba flavor mboka mususu et pourtant biso moko eza bien na tala batana ba ta ba province ndeni nezala to koma te chérie ça va bébé ça va te ya encore bébé quoi problème c'est problème dès naza kuna au hôpital na ndoko mo ba malaise ne kisi ça mo ba examen ba résultat bébé qui est na grossesse il y a 3 semaines quoi nous en retard na 3 semaines. Ça n'a pas été traumatisé. Attends, Nanda kuna pe moi été. Ba problème on explique quoi ya tan sonné au linganga. Et comme ils sont na papa comme au linganga n'importe quoi. En plus maman peut comme quoi appuyer qui ngana bota na papa pour y azo bota ti. Na comme mon on dit comme va ça blague. Non comprendre ti. So ba jena ba mo ba sala na mo nanga. Mais maman est venue péter qui na zim. Yende ko to proposer ngake na bota na papa. Di. Ya on a bien ngama nzambe nanga. Siko otanga miel. Siko miel on siko ba fourmi ndako na bino une famille désordonnée. Ah ouais, ce qui moi les qui papa et puis on raconter sur papa abotana yo. C'est quoi? Hein? Tendresse. Mais puis le konga na ebika ke c'est moi yo na longonté. Na sa fidèle pas na yo. Na bota moi na. Parce qu'on a raisonné nini. Oh yo maman, ozo ba maman na papa ba raisonner que yo obota na na papa. Par rapport ya nini? Puis ça va pas na bangosi. Est-ce que et va pas na va signer son ding. Oh. Bah tendresse, tu as ça, mais tu as la macam na biso casté. Parce que nous avons on est tendresse. Est-ce que vous comprenez mon besoin? Oh non, oh zo bana ngana exactement sens ata mukete. Et puis ndena est na sens ta? Quand on lui a loqué ça sens tout macam na biso yeba déjà que na zu ba résultat na nga na za na zemi na yo. Bon côté, on a raison. Et puis ta opien blum so opien kanda tendresse o matanga ba so ba attention ozo banga mo ngana ba mo ba sérieux banga mo mo iso la zibani est-ce que bon ça na blum so alors vous me traitez pour rien pour na le côté si on a papa ba parent bazala qui je sais pas non on va pas comme il écoute oui écoute parce que c'est pas normal pour nga mo na mokili vous avez mon mokili to za na ngana bébé na tala tika na blog on a tango à côté tala tendresse longolango pardon na ndenge mabeti tango longolango na sens te que na lingi yo te je t'aime on va continuer notre amour Pierrot na longola zemité moi na za fouille ya bolingo akobima est-ce que yongalo to balani non te ngalo to balani non to balana est-ce que mo ozolo ba c'est l'autre nga ndimi nanga mais simba te parce que to balani na te oyebi ke moi na fouille bolingo Exact, attends, frère, bon, t'as appelé cadeau en Zambie, mais cadeau en Zambie, on fait les canons zélani. Pour c'est que ça m'a été normalement important dans béton bataille. Non, non, mon porteur sur c'est que ça. Ça m'a fait ce cadeau moi. Cadeau est né, on a dans notre balani. Pour c'est que ça m'a été dans Pixayo. Et autre cas, j'ai non, on a zémité. Na kufa. Si on est na bicane, aux bana. Quand tu fais blague avec moi. Vous avez bébé na. Non, non, le bano continue. C'est comme nous autres bien can. La famille a venu, j'ai famille beaucoup n'habite sur ça. Mais la saleté, c'est trop sale. Oh. Jamais. Bébé. Comment mon bébé, est-ce que yo mon sponding comme il t'a ou solution nous raisonner moi aussi quoi.
Pourquoi on botte Au bout de papa. Qu'est-ce que tu as dit? Yo somo sangana yo mutu binanga ba proposition ba pesi sko zo banga suso oyeba la sens ni Bon la proposition ngana na sala on te sko lo benanga poil na catégorique na ba décision na je peux pas le faire lo benanga sko poil tala tendresse mo toujours non tant non je te parle au monigo voilà je suis un garçon tu vois et puis na lingara yo tous ensemble so linganga il faut to yokana et là où le binga la lobby toujours solution n'est-ce pas chérie alors ngamu nandimi parce que moi nous yazanga wana tanzambi kolo ayebi yango na wanga ni petit j'accepte voilà un homme comment avoir un homme c'est qu'il a je raisonné Ndima accepte que c'est une proposition ma parent me paye ça yoke azamon na papa tu vois. Comment ma trahison je te parle les hommes sérieux nous ce qu'on a changé on a besoin de ma bé ndima ça m'a bête à ça mon ngai pour ce qui rendre ba on se ma blouze lo ba on a écouté se base à la bien ça la mascarade on dirait qu'ils papa bino mais bien les anga tu vois ndima yango parce que même le lopiso qui ça qui papa yo qui nga on a sali ya oui que ça m'a bé pour nga alors vina nga ils en danger alors pour en danger c'est simple chérie on dit bimanaye n'habite ko bimanaye na sens que na boyo non c'est différent bimanaye n'aime que papa la binopé je sais pas on sait pas on sait pas na monter il suffit au moins il va qui vous en aille ils allons la zeminaye pour boire ranger mon binopé et sauver penga chérie je sais pas ce que maman bé n'était ce que maman bé chérie tu dois me comprendre et ça peut dit quand vous ngana yo na bipété yo za la danger pas dans la danger tu vois comprends et alors son papa donc mon bout de papa il tout ça on n'a pas aussi bien mais aux autres sont de berre attends une fois caca chérie une fois c'est fini t'es n'a pas bête chérie une fois c'est fini tu na yo berre ils arrêtent non ya hein je te parle non comment on a quitté pourquoi on le secrétaire tu sais d'abord que parce que maman mon yebi ma bête c'est que non peut-être maman yebité ils en a ya cc ouais ça qui bango parce que pousser yo c'est ça. On a devoir accepter mon chéri, s'il te plaît. Puis on a vu qu'à ce n'a eu quitté. Donne-moi le temps d'en réfléchir. Maman, tendresse, mais où répondre à tes points? Comment vous avez ma casse pour moi en gaï? T'es là. Ce que juste vraiment yo olingi ni ndema comme nous na bisa que vraiment ozo répondre ngandengo wana omoni ngana zo linga nini omoni momi wa famille ozo ngaka na famille ngana boy na ngajira kama ça bana ko expliquer combien de fois maman omoni ezateli kamoko yo mto linga ngamo ko mama na yo Maman déjà le ben na boy na nga vraiment maman tout ça maman on na la makamba te maman c'est maman na yo yango na lingi c'est honte ngam nazo tina zo ba c'est honte te yom dozo ba ngozo ba c'est honte makamba ni sala mawat et ça la mana ngote na yebi bien sûr papa na nga biologie malembe tendresse ah mais non je refuse na lingi te maman zela ayo singa boya tantine moi ça Blaise Makaza azo ya soka yeta ozo zonga Londres bokena indila moko ba avantage na yo te oki poto ça ba faire na yo so lingo ke Chine ngwanzu yo c'est comme maman pour na voyage à poto yango zo tindanga naki bimana papa abotinga je refuse naza tendresse boni boye mais non na malembo zo papa na mata ata kuta za papa abotinga ta mec quand même za papa abokolinga siko yo teleminga fa c'est possible maman c'est possible qu'est-ce qu'il y a yo ça va reprendre yo so likamoko ba ndinga malembe te c'est pas pour lui aussi son maman nous a rapport ayo pe lo bananko lo kwa ngana lo banana lo ba be akola banga malembe te tendresse 19 heures déjà alors quand on a chambre qui est là il y a gagné on laisse un aéroport mais son na pongi makam to solo yo bien na lo bandinga malembe boy ko comprendre ngai utakola mbala makola mbala toi yo il faut pas quand yo c'est pas poli quand maman na solo ba na marambala yo so c'est la réponse hein na kuma jité na nda tala vas-y quelle là la bientôt moi je dois aller dormir vas-y c'est quoi bonsoir tonton bonsoir qu'est-ce qu'il y a à Kendoula la nanani toi tu la vois dormir mais ça papa les qui n'a pas tenu pas là ça papa toi aussi ça va bonsoir papa
Bonsoir, ma fille. Mais qu'est-ce qu'il y a? Nini, qu'est-ce que tu veux? Yo, Lingini. Non, grand frère, c'était quoi? Non. Oh. Mais on s'est dit mais finalement, non, grand frère, et ça, c'est toujours soit en tendresse. Alors, le problème, c'est quoi? C'est vrai que c'est. Là, ma maman, le bané à zone, il y a été. Tendresse, alors, j'ai aussi pour moi la chambre là. Moi, j'arrive. Ah, ranger aux chambres, ni dans nous là. Mais Sonny, tu peux pas le faire tout seul. Quand je te fais casser là. Laisse un peu la fille tranquille. À Lembi, moi, on a Lembi. Osa papa les Kandegini. D'accord. Oh. Finalement, c'est quoi? Kasi makambo oka yango ngo nazoyebisa ye azoboya Viviane, mais Nicole tikali muke yango nanga na oloba mono aza zoba alobi nini azoboya alobi ye akosala yango te nanga c'est impossible akosala yango te non grand maître afuta kobenga lisusu abengi ngai na bureau akondima benga nanu ye tendresse maman akondima passe comme ça, viens t'asseoir. Non, ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Viens, je à cause. Sommet, vous voyez, quand on a côté 2 minutes. Hein? Vous avez qui a coûté sur notre qui est là, vous avez pongi de ce que j'ai sommeil. Donc, combien de gens? T'adresse. T'adresse. Écoute, peut-être maman a expliqué ou bien c'est quoi? Dans un bonheur, 1, il y a yo, 2, il y a maman. Tendresse, bon, c'est le maman. Oh, c'est pélaté, pardon, papa. Tout ça, quoi, ma camarade, au cause de la secrétaire, ma camarade, ça fait que ça rangaille. Je suis ton papa, écoute, ma chérie. T'as la bonheur, bonheur. Oui, bah, bengi bonheur. Batunde balukakango. Ngana sali est fort. Je n'ai pas voulu qu'on radie maman na yo na kati fort na sali. Na koti si na kati. Toi, tu es notre fille. Papa, je peux tout, mais sauf ça. Écoute, il n'y a rien au monde que toi tu peux dire que je peux, sauf ça. Non, Nzamba lingi en côté. En tout cas, tu m'as caché aux anges, il y a une différence, c'est ça. Il y a une différence, c'est ça. Dis-moi, chérie. Quand on dit et c'est multiplié les sous. Eh, tendresse, vraiment. Quand on peut s'en passer, tendresse. Nous sommes vraiment sur un bal nangai. Ok, yo mwana nga moko dans un second on que ezo tourner quand na famille ya na koki ko bima libanda te. L'amour que je porte na maman na yo, c'est ta maman. So ba mikolo bazolo ba likambo. Mwana yoki ozondima vie ezo kende molai. Te na tuna ina yebisanga ndingo za bono nokutana na papa boita lingo na nzela. Siko bolinga bopwani po boyeba basi na bango te. Ok, yo moko yelo na mabo. Tendresse. Ici tu es là, tout le temps tu me serres dans tes bras, papa, comme ça. Et qu'est-ce que ça fait? Tu as toujours été dans mes bras. Non, papa. Non, écoute. Non, papa. Écoute. Comment tendresse on appelle ça wana? Il sait pas mater, faut attendre. Laisse-la, il va comprendre. Tu as sommé, tu avais dit non? Hein? Je vais t'accompagner là. D'accord? Écoute, fais-moi un bisou. Fais-moi un bisou. Non, papa. Viens, tu vas bien. Hein, je vais m'accompagner à Lala. Je vais te... Non, écoute, c'est rien. Si vous avez la bête,